koloba bongo. Siko tangu yo, ozo yamba Evi na kata ndaku no, epi na bafle, oche miziki makasi, Evi azo bina, azu lokola lokola batawe yegliza mpe valongo, Evi azo bina, on dirait ndaku wana bakiti, soki Jimmy Be, soki choisi matata somba, TV Jimmy Belao, ndaku no tintani na tintani, Evi ata luto apamba na kata ndaku no asomba te, ochika mutabongo, aya kosiyama na kata salon na yo. Karine. Oebite ke bato bakabela ko Karine. Bako mona bako pe omona ka obengi boy. Batloka banani to benga ngonini banani ba shida. Babi shida ne tombera jamais ma bole. Surtout ozo na mobali te ozo lukanano. Ozo na ba vie na yo bako mona na Evi ba mibalo ka ba Evi bazaloka bandoki. Ba Evi baza ba boma relation. Aza ba mibalo ba ela batu ba malchance na vie. Akoya ko baby solo ba relation akomona be batu babi oui en tout cas penja te Karine azongeli papa mwana ne okesko aobenga biso su nini to kabele to pese nini obenga o nani o ya Suisse wana Kim Prince de Lausanne mais na mona père Alifanto ti na mona père Alifanto ayaki wana posa la te petit nanga père Alifanto apesa pardon ya choisi matata père Alifanto ozonga na père Alifanto po bino nyos na ba gloyo langi bino ba fille réseaux sociaux bobenga bango ba vie na bino ba choisi matata banani bobenga bango ba vie maza ba mibali na bino bobenga bango ba vie na réseaux sociaux baza ba mibali na bino ta ba komona bongo mibali be bazaka zuwa c'est toi Kim Prince de Lausanne mabola Kim Prince de Lausanne akoma osungo Kim Prince de Lausanne akabela ko bambongo mabole akabela ko penza Kim Prince de Lausanne olingo ke concert bo okene bo Kim Prince de Lausanne atindelo mbongo asombelo elamba sikoyo ndimi pe Kim Prince de Lausanne amoni Evi na kati ndako no yo kanisa Kim Prince de Lausanne akabelo susu Evi ayo baby solo ba relation ayo baby solo na ba chinoise na yo taba chinois nde ba kabwani na kati la Chine likola Evi likola irresponsable okwa Evi kikuli irresponsable mo boy mabole ozo comprendre na ngo te yozaki mutu peno chika pe ye na kati salon na kota banana ndenge nini na fofdo Evi abengi allo nazoya opesi pe adresse andaku no Evi pa ye inde na porte wo ofungoli porte Evi a coach ochepe musique wape olambela ki ye mabole olambela Evi donc olambela pe Amélie Masanga po esengwana azaki nango aliaki fufuchi esengwana Evi azaki nango aliaki fufu aliaki fufu et puis fufu pe ya pamba te abeta ki pe magoda po yo mabole okochika bongo te Evi abeta ko magoda pe abeta ko pe magoda eza pe ya pamba te abeta ko magoda donc c'est ça mère limbisanga na mona nini te mère mère maman makambo yo bon nakopesa mwa idée ndenge makanisi nange oyo problème ezali awa Evi ana problème te mais faut beau comprendre yaki lokola acteur ya cinéma ozo comprendre Evi aza acteur ya cinéma contrat o bango ba signaki na mabole ayebi yango ozo mona ayebi problème ya mwana salaka ye bongo parce que soki a condition soki a salite a kotanda vérité donc sikoyo mutu na bango azana kati ya nkakema moya yebisa batu na ye ezati yo kasiti to mona ye mobali azoko filmer ye azo filmer ye ayaka deja wana ti yo kasi mbala liboso ye wana ayaka deja wana bango nde bazaki diba ndenge bazalaka kaki diba bazalaka ki diba banda kala batimba kate ozomona donc ezali contrat donc azana choix te donc siko ndenga zongi wana po ba beta susu deuxième version que a komi na zemi ya mibale bino boso comprendre te ko
kopi yango wana ti yo mona mobali nini akei alimosi ne balalaka ye ayebi na ye pe kingandi boya komi na mwasi oyo kingandi bo aska ata balobi mobali yango azanga motema ata kutu ndumba basalelaka ezuwa te tribunal ndumba kutu basalelaka ezuwa omona penza sheria azobeta ye penza me ayebi kasalaka kindumba mais siko oyo azongaka na kimia ayebi makambo asalaka eza contrat. C'est un grand acteur. Donc, il faut qu'il y ait un contrat na eti na suku. Yo mona akenda loba. Yo mona akenda loba. Et puis, tant que tu papa, babi mboli. Ouais, bah, non, ça, la kaka chanteuse, tina ti. Ti mutako kufa. Ti mutako kufa. Et puis, babokilo na ye, ba mona ndenge akotisi akimi, akotisi kingandi, asali boy. Siko babokilo ni bakosepela mwana bango azalaka na mwasi ndenge wana. Oh. Mbongochi. Domo akasi. Eza likambo lar, contrat. Eza likambo lar. Posiko ndenga zawa na tia banda koyaka. Makambo ezongi su na sima fo ba mbongo ya batike, kolia na ye, kozonga susu ye, fa futa, pasi ya modela boye. Pourquoi na posa kaka naza na tata mwana? Ata binomo bato baboko libana bango moko baza ba mama te, ba basi te, bana wana bakoli na ba mama. Ko batika bana bana 5. Siko batika bango na mabumu na zemi batiki mwasi na zemi mubala kenda me mwana bota mi akoli. Respect na ba mama. Siko ye akozonga na tanke tata siko affection yango ko pesa pa babina kaka ezali lisumu te oyanga yango nde siko banda ko soulager mwana. Ola me matamu mwana na park tata me respect na ba chinois yango ezate asengeta bango pardon te a continuer bango ba chinois bazo soutenir na passe pe na natanga pasi natanga ba galette nenga tikaki ye atikaki na pesi ba chinois ne raison atikaki ye ne perdement ya kosakana te atika ye na kati perde ba bouton ba nini abeteli siko lokola moni ba kimi bazongi ba ravitailler masolo ba nini ale yesu ko aye ko lia mpose aye ko lia mpose ala siko ba ko beta siko yo deuxième version ke akomi na zemi boni boyeko boni boko kamata bat lokola ba mama na bino pe ba mama ngo ya la Chine ngo penza mituna bino sala te est-ce que mama nini na kolinga mona ne ba sala ka yebongo mama nini fo bazala miteba ba mama te faut pas ça mite ba mama yule bosa ba mama ya ba ndoki yo ni bon courage ka babiloko moko ezanga tina tribunal qui dit sanga pardon petit merci mère soli kitoko mère oyoki balobi azana zemi déjà mère eza couple yo ba biloko wana faut ba azana zemi déjà faut ba bimisa bambongo zemi ngo ekoti mu koloni zemi ngo ekoti mu koloni bazonga na ki mu koloni. Eza kopu wana mutako sala ngo kaka evi kopu wana mutako sala ngo kaka ye kuna soko timba te o comprendre ba jele ka kuna te foza la droba yele ya bo moto foza la pena bo moto ndio ko timbela biloko oyo so sala bo moto te ba ko mema bino kaka boyi ngulu ekeye zongi bozo tourner kaka rond. Do bozana ta okipe mabakamu na bino te bokipa kaka mutu moko bazo sala ne ba bêtise azongeli bino asali ba bêtise azongeli bino sia bibi kitsa petit merci mère soli kitoko alors tribunal na koleba loba mère bonjour pona batnyonso na ngaka na participer na masolo yo na bandi ko tala ngo moi ebele na ba fenêtre nazotala tra mama wana babandelaka banini sitiaki tongo bamama mikolo baza kosepru munde tolingi bote loko na ngina na bamama loko occasion nano ezwami est-ce que Karine aza no mwa moke tribunal Karine amwa ana 45 ans voilà aza ayebi makambo azosala epi na ngina loba boye video wana bino bomonaki selo bino bokanisi ke eveaki kaka mokolo wana lere wana mpe batie miziki babini te moto alalaki wana otala video wana mpe bomwana nitike motu mwa alalaki na ye wana ok deuxièmement Karine amwa nkete biso zoi toza basi
nalengela komona to miyeba non biso surtout bato biso to abasi to oza mobile pe bokabwani mobile kutu asala okutu bakata mobile okutu moi peta mso abala yo pe sala bo mais est-ce que modèle mwana mwasi wani kofinga mwana mobile na kotia ba makambo nene surtout et bokanisa ezalaki nt ezalaki bolingo mutu bana sala ye ezalaki bolingo mutu bana ko sala parce que tous les jours kombo ya mwana mobile elongwa na monoko te mais tozo mikolo faut comprendre que azaka mourir ya mwana mobile makasi. Et là, il faut que tu aies un maurice de ma casse à Kosakanate. Mais mobile n'est comme deux moi, ni ponga na ebi. Ce que attends mobile de botono bana 5, 6, même 10. Ce qui te suit au cabane style. Aujourd'hui matin, on fait la maman, on fait la tata, on fait la sobanani. Yangana ni pona sobande ko ngana tinda bangone bela bo 2000. Boke de se pona na sens ni. Nako ya tena famille ngo ya Karine bakenda matanga tata evi ba ba. Yangana zo lobati. Exactement ça. Donc tout on est là qui moi la mosa bana ko luka nzela ye famille à Karine ta bazo ba problème na ki sa famille à Evi bakenda. Voilà. Bon ba sentiment. Et puis au grand contribuer notre moi 200 moi ni 2000 net de yoka même à to check à 5 ça y a ni na rapport ni. Ata 50 euros pe na chat. Et ça l'a raté parce que na ba toujours tout awa net basi ba divorcer na bango en tout cas loko wana esala makate ti ba kendeki ezaki ka façon ya mwana mosa bana ko sala na façon que ba se réconcilier mais ezande grave azo sala omoni maman oti koloba alobi makambo ko eza motu ya kusakana te toki mama oya kiti wana mère alobi vérité alobi pena makambo nyonso alobi eza ya solo le tribunal tozonga na nsima moi si oyo babala ye ok nde babala ki wana si réellement penda zemi wana eza ya mwana mobali okabona mobali mama ozwi mwana azaki nano mukio bani kofiche so ozwi mobali opese komba mobali wana ntango okabona mobali mosusu kope mosusu ozwi kope mosusu obatize na komba mobali wana pe famille ya mobali baata mutu moko azoleka kodeklare te mobali pa odeklare te na eza vraiment possible to Babylon mususu moto mama o bin bozo bunda ka boza ba mikolo pe ka le roi biso bo de bo sa ba na ko sa ba analyse bo za l'aveugle te bo fungwa na miso eza wana te moi no ce qui 3 ans mona on soit déjà aussi 3 ans banda premier titre surtout mona et l'autre côté kuna na nini na ye alongoli kombo ya ye papa soit disant aye ko tia kombo ya ataki kombo mo ce qui princesse ce qui ndi bon moi c'est que biloko wana zo sala ezaka moi ba maman j'ai acheté zemi na Belgique wana tozo kaka wana kuti te biso te me biso siko tozo sala na ka analyse oyo ngazi ne nazo na ba mama oya baba mama na ye wana bazo lala te mama na ye wana ko tout moment ngande nazo sala lo ngana koti pona bango ba mama boti ba komi boma na bino pamba bozo finga evi moka mikota azo ami yebela ka adresse pa mikota la kata ndako wana te eza mwana bino wana mutapesa ka adresse yaka amemi ebu ba koti bomona ka jour mo ba yaka na ba valise o amemaka mwana boye ba valise ngo soko kenda wa on a raison mère on a raison bika na raison ba valise na place bino ba chino bo finga evi ne bomona na kata ndako na place bo finga ye Karine ko yeke mutapesa sala analyse mama akoma na kata ndako wana na tuno no tamba okitisa na ba agence ya ba mituka wana oh mais makabato wana akitsa ba biloko na memaki mwana wana ti nala kendeki na mwana wana kuna bo mitunu question bagage ka jour yango wana ti bonjour biloko wana kendeki na ndako biloko wana kendeki na ndako ni ba maboza pe maele ko pourquoi boza aveugle boy Karine nga za bébé azana 15 ans azana 10 ans oh bozo ka mingongo tous les pourquoi bo créer na ba division ba ka oh et puis ba mama mikolo ma fashion pardon get break you know male oh jakai boni boy boza mikolo eloko ya makasi nde bosala analyse mutu ango aza mwana ta aza mukolo comment histoire ezali boye komi boye ndenge ni bobenda na vale nana kenda ko za evi soki na gare soki place nini yango akitaki biloko eza Karine yet na mwana ba mama bosila mako
Hein, pourquoi bozo ça la attaque de excès à bolingo l'équipe mais bozo ça la contrôle, bozo ça la contrôle. Bomi ole na place bozo c'est bon ngaka kakimi, ngaka maman fashion. Akimi wana abe mobalo zo lukela mwana ote. Pardon. Moment oza mukola babilo ko mususu ba deli mwana sala ka off nango. Bozo ka musika. Hein? Okoko bengo pese ka conseil to monde na mutu boye. Oza si pona mama ezala ka maele esili. Bon mi kote ngaka ka bokilo akim bokilo mama na ebiso bokilo na akim manda izala poto bana to yoka mo mbala ti ba yembaka e nana bala te akimi kuto ane na problème te akimi ana problème te mais evine problème te na sens ngana lo bakala ba mama na sens ke evi kuto pesa mwana mwambo nga mili kibongo evi pesa na lo ba bo tribunal non ba na sens ke akimi pas za mobalo pe o vraiment ya kimi a poser ya ko vendre pe na mwana bango soit disant que ba o lukela ite non ba na sens ke na sens wana mutamala mazana te et c'est ça non le bana sens wana aza mutaza ko s'amuser na ye aza ko se distraire na ye botika ile ba distraction même bino ba mikolo eza malamu eza ke ndako talibala na ba valise ta bon moi ndenga za ba soli na mabole bon moi ki soli na mabole ko na vidéo ala tiki t-shirt ona bela ka salon ala la ka kwani bo comprendre te ba mamu ala kuna ta koma kuna déjà akoma kuna tomana ndako na tribunal eza tribunal mutukuta sukoli te bozo za video na botala tala ndio video atongo ozamu tala polisi ga yaki ndeka ka mukolo wana ndeko sala karina za mwana muketa za mukolo ba mama botika ko se pumune eloko ezali ko pesa ka ko ta biso pesa ka to moni boto bo pesa ndio ezate ke bo imposer ye ko pesa ezina kata salon na hotel imposer ye bo pesa de idée que mama to moni eloko boy mais il faut que balango il faut seulement attention tala boy wana ndeko za malala que la imposition. Bachinois na sabino lo mo bo sana. Bomoni ndeti mwana o areta, omoni mwana o amona tata te. Akoza na affection makasi boye tinde areta Monica Evi, aza na affection makasi boye mwana zo seka kangi papa na nzoto. Omoni mwana areta mwana. Omoni mwana aza bano balinga batu. Bano balinga batute amesana dena tata ne mabole abomba mabole arrêta balinga batu et puis bana ndenge wana mingi apesa affection de mingi na bani ba evi ba mesana déjà mabole za kizengi mabole arrêta ya kananda kwa na affection evi aya kananda mabole ale de mabole la landio Karini ba video mingo mona ndani Karini ça tosala ba video o mona mwana o lobaka papa yo travail o mona mwana na benga papa na ba live wana kuteza makambo obi tribunal landa oui mama wana alobi no makambo na parabole maman Titi alobi no makambo na parabole ye makambo susu alobi na parabole boko fungwa mana ye Timba koma. Vous comprenez? Donc Timba koma. Maman na so la au moins que alobe belé, alobi mingi te alobe belé et pas alobi mingi na ba code. D'abord bambaza et puis po oye babongo yora loko ya beti non et ndenge za na zonga la po ko koma ke azana zemi Timba boko ma place wana. Kasi babi da azana zemi bashino ne bazazi. Boko ma place wana. Omona eza mkomoka ta sa koti na ndaku nyona azo sala azo yemba bina tribunal akena photo ngo za ki pe ya mwana atele misiko ayemba nzembo ya yembela mwana mobalo evi. Est-ce que bobi mona teke se muta kufa na bolinga mutu wana? Karina la evi posa kufa alela kwa likamu. Eloko eza wana aza mukolo bo pesa inde ka conseil ke mama to moni boy mais wa mukolo oyebi eloko ozosala mais botika ba imposition to repete conseil to yebi sende azazoba azo décevoir la chine non moni ko talisa ye ko conseil ko talisa ye dans la chinoise Karina za respecte le chinoise na mama
ba chinois za Karine ba soutenir ye na passe pe na bisengo ko wuta YouTube tisikoyo hein toza eloko moko oko soutenir mutu na mbongo na nyonso na pasi oui mais makamba bolingo ba soutenir mutu na bolingo te kama bolingo na mutu apesa ke eloko te ba chinois Karine vivana monga kanyo ba chinois ba kanyo ba chinois Evi alaka mbongo ba chinois bakabela Karine evi akakolia toyebi mbongo toyebi ke atuka batutenaka ye à 100% wana towanga nyango te mais eloko moko soki botikaka koyeba ke motema ezalaka motema alors na place wana na place bagangaka bakabwana bazalaka nga nalingi nde onga nalingi yo bino bolingi na nayebi biso bino entre bango mibale moto akolibela azali wana akokufa kasi soki akontinue parce que conseil maman ba chinois bo pese ka conseil ke maman biso to moni eloko yo zosala wana en tout cas to moni ngo tam sudanse nango ekoza songolo to pakala boy en tout cas biso to sécurité nanana bo pese conseil ba maman ba pesa abana bo tika makamba ko Karine yokaka te voilà soka yokite yoka terminal Karine taka ya poto abanazo bambongo ebele Karine aosala ba collègue alesaka gezi mawete eloko babeba na Miriam eza makamba gezi mawete ayebi ke bambwana ye bayali ba esclave na ye bapesa ke mbongo bayali mo pa ebe sika tcha bango c'est normal alors problème siko eza ke ngala lingala ko toza même réaliste bolingo na bambongo ya makamba mibale différent nani parce que moi je linga moi mobalo makasi loko la kufa siko mage bino bo supportaka ye bo pesaka e tout oya zwaka mais to ebaka motema ezalaka motema alors yango moni naza konstituer la likambwa bo pesa ye conseil ozomona donc bo pesa ye ayemba nzembo yo tala te azomba nzembo na zobina vi mutu aza besoin mutu akosala eloko ndenge wana akosala ngo te bon mon balai il finit je ta ke suka na ngupa il faut tia mon balwa là tu as ça boîte c'est photo mon balwa na période mon bani ko intervenir kamba mon mbala ngona na soki moi sina soki maman soki nani moi mon soki maman soki n'existe pas maman nani maman azoki moi mon bo venir na Suisse wana ya bani ko lo bana donc histoire est simple et puis claire hein donc botika eloko wana botika eloko wana soka yoki te maman bo pesa bilo maman soka yoki te ndiko pesa conseil yoki te maman nango bo sukali maboko c'est tout maman nangai maman oui nazo lando penza bikefo omoni eza bolingo te alingaka ne kaka bongo eza mobala liboso te alingi wana alingaka ne mobala nyonso alingaka ne kaka bongo kokamwa wana te tigre pe ezalaki kutu lokola kufa tigre ezalaki lokola kufa amisota kutu amisota penza ozomona eza bolingo te oyo nde ezali likambo ya cop ndenge kaka lobi okofungola oyo aza na mayele ya bomoto oyo aza na mayele ya bomoto akoyeba makambo nini mamo azoloba tribunal aza mwana akokoma place onga na za te yo komi parce que oyebi niveau oyo komi ezali kopu wana ye moto andima yango kopu ya bana ye moto andimi yango ti bakokende na 5e mwana nde siko bo ye wana oya kokuta bato na vie ekuti bango o pe bakokufa bakotikala koyeba vérité wana te voilà eza cop eza makambo mbongo na cop eza cinéma film basala bino botalaka te mwana wana aza close na koko sompo aza close na koko sompo par rapport à mama oyo aboti ye tout le monde est botala na anniversaire bongo ba cheveux bouclés wana maman nanga cheveux bouclés wana monani ye mwasi aza na famille mundele to metite mobali ndenge moko mama wana koko wana yebi secret mwana wana eza koko na ye prenza
yango moni alengelaka ye partout alengelaka ye ozomona mama fashion oyo ndoki mama fashion oyo aza ndoki mama moko ndoki ndenge akourageaka babétise oyo makasi bopesi ka conseil mama tu te peux conseil soka yo kite bosundoli est-ce que bozoka mwana ya yo te ndeko te okotisaka kaka na maplace moko ya mabe okotisaka kaka onkourageaka biloko moko ya mabe kaka po ozwaka bagagnote ye mpo liaka kaka wana kitoko te ngana ye mama mokolo bengana ya kara eza na kari ye moko azalaki femme bati ye moko azalaka femme bati atika libala wana te pourquoi mwana ya motu na yo eza vraiment copie pe komona mwana ba te ba cheveux ta wapi boni pe boy yo za makila pembe te ta cheveux bouclé madame Coroni vous avez eu matin et ça yebi kopu wana donc atingami ye na kopu wana donc akoki kosala faux pas te eza kopu mobali nini yango asalaki mibiki wana po alakisa akimi oyo mibali nde bakasi kaka libolo yango oyo akimi alali yo mpo yesusu kolala wana osana bolingo ya moto wana osana bolingo ya moto wana na ndenge ya réalité mama na ndenge ya réalité mama na ndenge ya réalité mobali alingi mwasi akotika pendeke mobali mosusu azoya kolala ye epi mobali moko te eza kolinga te eske nalobi mama yokanga nano vana nano kimia oyokanga eske akimi likataza nango na evi eza ndenge moko nani akimi aza na likata koleka evi ozo comprendre mama siko ye na likata muke azolanda eza yango te eza contrat basinyaki donc po ya bimaka ke abotaka il faut ye azalaka wana ye oyo evi fo azalaka wana makambo na lobi ata ndele bato nyonso bakovanda bakoloba mama moko alobakosala bavanti bamatiti esukaka nango siko nga na question nange natuna mobala mundele abandaki kosala mosala na epa wapi na feti ya mwana wana parce que bazoki mpe nini groupe ya traiteur te po tolobake groupe nini traiteur ok wana eza nango batraiteur baza bato batraiteur bato balamba biloko wana azaka na bato na ye wana de groupe wana famille ya mwana wana nde bango bayaka koedaka yango nazoba eza famille ya mwana wana yango nazoba na ote omonaki na bandeko miso ya basi wana bashuti famille ya mwana wana batraiteur te eza famille ya mwana wana mobali ya tata ya mwana wana ezali ndenge wana toyebila biso te donc bakosala bango kaka bayuma biso totala kaka merci mama ok ataki mpenza likolo ya bamama wana botika kobundaka aza mwana moke te conseil nga na opesa bino yango wana ayeki makambo azosala merci beaucoup mama ende troza ba eko ya obandela kosa demande baeko makasi mpenza baeko mpenza bino bachinois oyo bokotia bobenga bato bazoba bino bamayele bino bambwa ya bachinoise oyo bokotia bobenga bato bazoba bino bamayele boa bazoba tellement bofinga evi so totali bien totali merci nani mama Christelle botapotelenga bino bachinoise oyo bozoya kofinga bino na place bosangela mboli na bolobela mabole bobanga Karine pona Karine pona evi akende na ndako ya Karine apesaki adresse po Karine na evi bazala su te ma yazawo po evi na Karine bazala su te evi na Karine bazala su te pona evi
aye banda kwa Karine apesa ka adresse e Karine te na place bino ba chinoise bo lobela mami na bino Karine bo silikela Evi ndeni Evi aza mabe pona nga à mon avis pona bino ba mbwa ya Karine de la Chine bo silikela bo nani bo ya relation Evi na Karine côté nga na même moral na bino na bona raison côté na bona raison na bino parce que Karine nga zana ayebi komona musika te mais bino nde bozaka ba hypocrite bolesaka Karine boseleke ba cagnotte bozo soutenir na mabe na malamu bafinga Karine boza wana bafinga te boza wana alela boza alela te boza wana boza na tango passe na tango bisengo mais Karine nde ayeba ko respecter bino te la chinois soki ba la Chine Karine abandi ko décevoir bino depuis YouTube a respecter bino te na ba mama o mikolo bwana la Chine Karine a respecter bino te a respecter bino te amona bino lokwa bo biloko pamba mais bino mtu bozara toujours na ye wana bozo mona na place boyibisa mami na bino ke mami oui Evi a un problème te nani Evi to linge na yete ah mami siko Evi ayebe ndako no ndeni po Evi Karine ozupe miziki makasi otie na bafle Evi azoya kobina na kati ya ndako nao nana fungoleke porte eza Karine te hein loko Karine afungoleke porte seke bazalaka po mobali o apesa okana mobali o lingaka te na vie mobali wana soka ye kokota na kati ya ndako na yo c'est-à-dire eza yo mto fungoli porte Karine ba chinoise mobali amekaka na ye kaka mobali amekaka ndeti Evi lokwa yebi ke Karine alangwa okoninga mutu wana so na linga kote mobali osalanga mabe na vie o emilianga mobali ona lingaka te na kotanga me mukombono te na ba ex mususu tobota ba ex mususu pe bobota batunyo makamno obi na yebi ete Caramiel libolama zana choqué no Caramiel oza chinoise a Karine afingo no libolo a Karine na yo mabolo na bino mbaye na libolo mama ya mami na bino Karine mokonji libolo na libolo a Karine oyoki Caramiel masoko mama na nyama mbua ko sakani na ati ko sakani la Karine mokonji yo Caramiel ebemba mama na nyama bolesa Karine bolesa ngate masoko ma libolo mama no nyama yango na Karine mokonji eloko a salté loko mabole Karine mokonji bazoke ko fungole masoko pa Evi akoti yo katinga ko bloquer yo Caramiel oko fanda wana Caramiel oko zalana oyoka Evi azoke ko fungola Karine masoko mikolo azolesa mabole na mbongo na mino ba chinois moseka nako bloquer ngai linga ba chinois na live na ngaboti bofunga boyoka message est passé Caramiel libolo na ona libolo a Karine mokonji kanga luvoze koyebisa ma Charlotte mama Karine kanga luvoze na ma Charlotte lokola 17e Caramiel ngana kanga luvoze te yebisa mama ya Karine mokonji ma Charlotte lokola 17e ngato bo chino bokochi na olobo na osa analyse chino zokochi ko finga na ko choquer bino bokanga ndoki yo Caramiel ngana kanga luvoze te yebisa ma Charlotte lokola 17e kanga luvoze ngai te ma Charlotte akanga luvoze na ye ngai te ngana bimisa 17e te na longola 17e te ebemba mama na nyama mbua Caramiel libola mama na libola chef te na bino Karine mokonji Karine zoba mwasi zoba mabole kizengi oya mabole zoba yango na ba chinoise no bazebela na ba lekio na vie Karine attention na finga mboka revino ana raison na finga mboka revino a bonobo mboka revino ana raison na ba chinois no mboka revino leki bino na mayele na logique des choses mboka revino ana raison mboka revino Caramiel libolo na libolo Karine oyoki Caramiel libolo na yo na libolo Karine mokonji libolo na yo Caramiel yebisa Karine afinge libolo na ye Karine libolo na ye oyoki Caramiel bazoba nyama soto poka na linga mboka revino te na logique des choses mboka revino ana raison à 100% mboka revino ana raison mboka revino na lobi ngo na kona ndamba kanai
ozoyoka libola mama na yo nyama mbwa na libola mama mno Karine Mokonji kizengi oyo Karine Mokonji zoba nyama mbwa ebembe na Karine nyama masoko solo nyama yo fanda kana kimaka koluka ba problème ba chino baka ko sebaka ko bundelo ba chino baka ko kota makam na zoba nyama kizengi ozui kizengi evi kikuli opese adresse ndaku na yo evi ana kata ndaku no ozui pe musique bozoka ndemo bala responsable yo zo bela na YouTube Karine na mbongo yo Karine Philippe akenda wapi Karamieli yebisa Karine libolo na yo na libolo Karine Karamieli libolo na yo na libolo ya Karine Mokonji na libolo koko na mna ba chinois Charlotte Karamieli ngato ko kota na grand chor tuna la Chine tuna tribunal ya YouTube na YouTube Karamieli yo moni yo na mère spirituelle na ko peso cours ke politesse ma finga ometo kota ko finga nga libolo ometo na bloka kote ndo koto zo finga libolo yo Karamieli na koki mempe nani oko dédommager nga parce que libolo na ngam na finga ngo yo ka singa na ko bloquer yo mbwa okasi penanga okoti tribunal libolo mama na yo ka singa na ko bloquer nga na ko bloquer te oko na tala abi libolo solo zela zana epengle po mona ke ngai nde na boye na zanelo ko tala na epengle yo ozo finga na epengle yo ofingi libolo solo na epengle yo oko fanda no kozala wana masoko no na masoko Karine Mokonji ofingi na epengle yo banga ngate ngana live na longola ba modérateur na ba modératrice nyonso parce que so mutafinga na sabo bo bloquer te nga pene na zalia nga tribunal na fanjawa nga na bloka na ngate okoto finga na bloka kate ofingi libolo na epengle yo nga na bloka te bambua nyama babolole Karine Mokonji masoko solo Karine aya na YouTube kuna akosa evet sulo ba mibale abota mwa msusu na komba bebe Filipo ya mobali Filipo akenda wapi bebe Filipo akenda wapi ba chinois bazoko se tracasser na YouTube ba chinois so ba chini mbongo miliki Arieta fo bacha basala cagnotte ya mbongo bana ya 2 personnes tola muka be Karine abota bebe Filipo Karine Mokonji munoko soloma bolin Karine bebe Filipo akenda wapi Filipo Karine abota Filipo bebe Filipo Karine Filipo aza wapi azolo bazolela pe na YouTube evi asundoli waka bamboka revino baosala kanyoti mafisi olotika ta Karine na mwana moko mafisi osundoli su Karine na zemi Karine alamisi bane ngape kutu ezaka bongo te soko utiko bota makilane epesa su zemi te Karine akangi zemi evi azandoki bebe Filipo bino bambua ba chinois wapi Filipo Karine Mokonji masoko solo nyama munoko solo nyama etula njombo mbua nyama bolole ebembe no Karine Mokonji kizengi nyama bambua nyama yangwana Karine Mokonji nyongo zana yondo zana vino eza lokuta na lokuta vino lokuta na lokuta yangwana ozo bonga te na vi ozo mobali ya garote mobali malonga zate ozo ba Kim Prince de Lausanne a Kim Prince de Lausanne maki de pola a Kim Prince de Lausanne mukongwe kufa Akim Prince de Lausanne mukongwe kufa mabolin. Akim Prince de Lausanne mukongwe kufa matake pola. Akim Prince de Lausanne. Akim Prince de Lausanne abo tarate achara zemite. Mabolin ki zengi. Tala mibalo landaka. Mibalo kaba evi ki kuli. Mibalo kaba Akim Prince de Lausanne. Cher. On Prince de Lausanne. Mabolin. Yo pende ngozawana. Owa penda funi yo Karine. Owa penda masoko. Mabolin owa vrai funi. Owa masoko yo Karine. Zoba. Nana mona zoba lokola yote. Nana mona zoba lokola yote Karine. Kizengi.
yo Coco Fashion mama fashion wana mwana pedula mama fashion wana mwana pede bato Nantes bayebi mama fashion wana mwana na pedula mama fashion mama ya pede mama ya pedula mama fashion Coco Fashion mama fashion elongo lokola mbwa elongo lokola munguso elongo lokola kanguru mama fashion mama na pedula nyama mama fashion obota pede obimisa pedula libolo na mama fashion yo Coco Fashion yo mbwa ngulu ya Coco Fashion yo 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 bando kota na vie ya mabole yo mokutu okoropesa mwana éducation te mwana ya pedula obota na Nantes mama fashion obota mwana pede na Nantes Coco Fashion mama ya pedula obota mwana pede na Nantes bando okangama vie ya mabole okindokite Coco Fashion okindokite passeport rouge libolo na passeport rouge oyo banga yo petit ko finga makamba soni passeport rouge est-ce que ngam na chindo ko kota na live nanga passeport rouge est-ce que c'est forcé passeport rouge ndengo ye na kata live nanga wifi ya yo moko ngape na mutu na chindo ebela ba live eza kuna famille ya Ritz bazo botana bunda bazo wela likata keveka muzuna omoni te famille ya Ritz kuna eza na makambo kuna ba live eze bele kuna ko kota na famille ya Ritz te yo moko yo ko kota na live nanga est-ce que ngam na bengyo nani oyo nani passeport rouge ngam na bengyo awa mokilo na ba mokilo eza compliqué te biso no komisa makambo compliqué mokilo eza ngo compliqué te ba live eze bele ndenge nini oyeka kwa terrir na kata live nanga passeport rouge est-ce que c'est forcé passeport rouge eza forcé te yo moko poni place bazo finga libolo oyo kota po anini oponi place bazo ba makata awa oyo kota po anini mama bima na yo ana live nanga ba live be ma lelo eza d'image keko luka ba prophétesse baze be na ba